Mbote balandiemia et chaîne télévision MDGD TV mafuta sika nzamba pambola bino et toi lisusu na kolobela actualité lolenge bosengaki que mère toza na besoin ya ba actualité. Oui, nazwaki ba request moko depuis hier. Bandeko batuninga information sur notre frère Fiston Mboui. Toujours ba rumeur ezo circuler spéculation comme d'habitude to ebimboka na biso Kongo mbokelengi tolala tozola mukamikolo nyonso makambo ezo kobima se kobima. Oui, tolali tolamuki likambo sika, tolali tolamuki mutakala, tolali tolamuki bato bazolia bakaka, tolali tolamuki en fait makambo sur makambo. Et hier nazwaki namonaki na page moko publication ndeko na biso Fiston Mboui. Boyebi mère azala mbangu te mpona ya kolobela likambo, surtout soki naza na baprécision te vraiment nalinga kose réservé parce que domaine ya média eza tellement glissant terrain ou eza tellement glissant et yango tosala vraiment mamuna bokebi. Ouais, surtout par rapport à la casquette tozo porter à tozo lata. On ne veut pas faire les choses comme tout le monde et tous à la paix qualifiés comme tout le monde. C'est vrai, personnellement, ça fait plus de 24 heures, voire même, je dirais des jours, hein, depuis Noki les solo Oyo. Et par rapport à la demande, parce que nous avons précisément la ville à Londres. Nous avons en Angleterre, la ville à Londres. Et qu'est-ce qui se dit ou encore, et là, on y a les cas sur notre bien-aimé. Balobi, par rapport à l'information Toyoki, ndeko na biso auta kokufela mwasi. Donc quand je dis mwasi, abala qui était c'est vrai, mais bazaki en relation ou famille et baki. Donc sa fiancée et la sœur azaki na zeminaye abotaki pe même mwana. Mycologiste quelques semaines et uti koleka awa, bien que ndeko ango auta kotika biso. Ndeko wana akufi, en fait famille ezoko se plaindre, famille eza na regret ya eloko ndeko Fiston asali. C'est quoi? Ndeko afiansaki mwana na bango et sali ke bavivaka bazalaka bien kabalaki nanu te. La sœur est tombée grosse. Et toyebi ndeko na biso Fiston aza serviteur de Dieu parce que aza chantre, hein? C'est un lévite, donc tobengi serviteur parce que azo exercer ministère ya loyembo et pour ko transmettre un message. Donc il est serviteur, il sert Dieu. Ndenge bango balobi tango esalemi bongo, le frère avait proposé à sa fiancée d'avorter. Mais la sœur ne voulait pas. Pourquoi? Parce que pour elle, c'était quelque chose de miracle ou encore miraculeuse. Parce que apparemment, ndenge ba docteur baloba keye, elle aura du mal à concevoir ou encore à obotate, vie état à santé na eto ebi munam tozana passé na e, ndeko on dirait aza mwana mwasi moko abela na bomwana et azala même na ba problème na niveau ya cœur. Et c'était ça même eloko ebomaki ndeko. Et tant ndeko na biso mobile a proposé à longola zemi, la sœur ne voulait pas. Et elle ne voulait pas. Mais relation est continuée. Relation est continuée qui est salike. En mars dernier, notre sœur a eu un enfant. Na habité so ya mwasi to ya mobali na tunite na bosana kotuna. Et ndeko mwasi aboti, tant ndeko mwasi aboti, quelques jours après, je sais pas, 2 semaines, de toyoki, et là au mois bajara bongo 10 jours, babilo mois ndengwana. Mais ce qui est vrai, tant aboti quelques jours après, la sœur a rendu l'âme. Oui, apparemment, il paraîtrait à qui problème à cœur parce qu'on dirait à Zalaka na problème à motema.
asalaki crise elo mwa ndenge wana ndeko akufi. Ndeko ntango akufi ezalaki un certain 10 mars. On n'a pas vraiment de précision, mais ndenge toyoki un certain 10 mars ya mbula tozali parce que là toza mois de mai ndeko na biso mwasi akufaki. 3 jours après, s'il vous plaît, je pèse bien mes mots, pas 3 mois, pas 3 ans, 3 jours, 1, 2, 3. Pendant que ndeko mwasi azalaki nanu na morgue, frère na biso Fiston Mbuyi akende kobeta concert na Showbuzz. Mama ya mwana na ye akufi pendant kazalaki na morgue, ye ake kobeta concert. Nalingi totiana no pause place wana toza ba réaliste tozo solola. Oui, tozo solola. Je vais répondre par rapport à la question ou encore question bandeko batuninga par rapport ya libala tozo kende étape par étape. Ndeko mwasi akufi bazaki na relation na ndeko Fiston aboteli même mwana. 3 jours après, ce qui est oui, c'est vrai certainement, frère Azaï déjà na asala déjà ba planning, organisation est déjà en place. Et pour un concert, oui, c'est évident, c'est tout à fait normal les alarandeng wana. Mais moi si na ya kufito lo bango to simplifier yango. To simplifier yango bongo parce que bazaki na relation. Famille ebanaki aboteli même mwana. Moi si na ya kufi ezate ke bakabwana ki wana selon ba dire ya famille. OK. Même ata soki bakabwanaki, na lito za ba réaliste. Mama ya mwana na ye, mwana ngo pe ya beba uti obota makala te, mama ya mwana wana akufi. Juste 3 jours après ndeko akebeta concert. Nayebi te soki tokoloba nini par rapport ya eloko wana. En tout cas personnellement, nakotia commentaire te, mais si cela est vrai, la chose est condamnable et ça fait très mal. Et si c'était mituna, inquiétude et auprès de la famille, milobeli, mais c'est quoi en fait les problèmes? Comment il peut nous faire ça? Toyebiye bazalaki mwasi na mobali na mwana na biso. Mwana kufi. Juste 3 jours après, ya kebeta concert pendant que bembe eza na morgue. Mwana na bébé azali awa, mama ya mwana na kufi. En fait, et ça les familles passent, c'est qui est tout à fait normal. Même moi, je ne suis pas de la famille, mais tant qu'on a eu le selon, on a aucun épée passé, on a aucun épée ma bé. Bon, to continue. Bakundi bembe na bango. Ndeko pa zozwa soin ya mwana ye parce que c'est son enfant. C'est l'homme famille a occupé mwana ye. Juste quelques semaines après, wana événement leki na mars. Na avril, wana selon ma dire à famille, bayoki Fiston Mbuyi abali officiellement. Nalingi pe place wana to telema. Et famille milobeli milobeli au fait mambo ebele jusqu'à conclure que c'est que ye muto abomi mwana na bango parce que si réellement il aimait mambo oya sali ko salema te mambo ngo eza nini kotika nanu ebembe na morgue po yo kebeta concert et puis l'espace ya ba jour oke ko bala siko ndeko koloba nini abali pardon balingani na mwasi oya abali juste quelques jours après liwa mwasi na et puis babalani peka quelques jours après ezalaka te existaka te. Bon, par rapport à bato batuni motuna soki ya solo ndeko Fiston Mbuyi abali et nga naza na Londres na meki ko mener ba enquête surtout auprès ya bayembi parce que aza moyembi. N'oublions pas ndeko Fiston azali c'est une personne connue, c'est une personne publique. Star ya mboka na biso Congo. Donc soki Fiston abalaki nazo kotela ete to pe nazo masquer le côté mais nalingi toza ba réaliste Fiston c'est une personne connue parce que jusque là preuve par rapport à libala tozongela susu tozonga su muke sima poto continuer ko saba analyse mais to lingi to jump muke par rapport à likambo libala
soki ndeko abalaki par rapport ya oyo aza, en tout cas elinga eyebana. Et surtout bazoloba ke libala wana esalemi na avril. C'est vrai, avril eza euti oleka juste quelques jours, toza à peine les 6. Toi les 6 mais en tout cas kaka na butu na veille ya libala wana sango fo tambola. Ata soki basalaki yango en cachette. Ata so basalaki yango en cachette, en tout cas les amis, croyez-moi, na ndimi te fisto akendaki ye moko, mwasi yango mpe azalaki ye moko, bayokani ka oke tosala libala na biso esuka mpe ka entre biso na ndimi te. Donc ata so ezalaki eloko moko ya 4 personnes to ya bafamille kaka, sango elingi etambola. En tout cas tolingo tozwa ata photo ya litoi na ye na ya mwasi, nde toutaka komona photo ya l'homme de pétage abalaki mwasi ya mibale. Et bien que tolobelaki yango te, bo tolobaki MDGD TV eza chaîne oyo ya kolobela tout. Même Njinzi aleki toye tobeti lisolo, libata sumbi toye tobeti lisolo, on n'a pas ce temps là surtout. Tolingi to se focaliser na bamambo oyo bato bako bénéficier. To pe bakozwa 1+. Pas n'importe quoi. Bato mususu baza na bango déjà ba scandale. Donc soki ba scandaliser eza na likambo sika te, eza na mpe étonnant te. Et donc eza na ntina te babilo mususu to ya to lobelango. Nous continuons. Soki ate ezaki libala 4 personnes, tolinga tomona ta photo na lito ya ndeko ya mwasi et puis libundi ya mobali. Et poto lobaki no effectivement ezali ye. Tomoni preuve te, jusque là tomoni nanu preuve te ya libala ya ndeko Fiston Mbuyi. Donc totiango entre parenthèses tolobi te keza ya lokuta, tout comme tokoki pe ko confirmer te ni ko affirmer que Fiston abali, parce que jusque là il y a pas de preuve, bien que na moni ba youtubeur misusu pe basi basali ba émission confirmant que bazo confirmer que Fiston abali, bien que ba bimisi pe preuve ya libala ngo te. Na moni pe na ba page na ba Facebook oyo balobi que Fiston abali, bien que preuve pe ezate ni ya photo ni ya baiser o azopesa ndeko mwasi oyo abali. Donc tozongela dossier wana, si réellement notre frère est marié ou il vient de se marier, en tout cas ebombama nango te ba information wana tokozwa yango et tokoyela bino, surtout na za na domaine wana nayembaka nayebani pe na baendeko bayembi ezala na Congo ezala na mboka poto, et surtout lisolo bazobeta eza ya Londres. Donc soki tozwi ba information bozala toujours connecté par rapport ya libala. Je dis par rapport ya libala tozongela bino poto ya kopesa bino suite. Et tozongi sikoyo na likambo ya ndeko mwasi auti kotika biso. Famille en fait eza na regret. Oui, très bientôt bomona en tout cas vraiment YouTube et oningana, parce que il paraîtrait bazo linga. Bon déjà ba contacter déjà ba média oyo ba moni ke ba contacter, parce que na yoki pe ndeko mo abeti lisolo na YouTube alobi famille contacter. Bon bien que bato nyonso bakomaka ndenge wana, tomoni pe na ba Facebook na ba page bato pe babwaki, mais famille balobi ke bango bazo ko préparer émission bakoleka bango moko po baya kolobela likambo oyo, parce que baza na vraiment regret ezosala pasi. Komona eloko ndeko asali se katikala kolinga mwana bango te ya liboso, ya mibale seke ye mutu abomeli bango mwana. Parce que comment expliquer moi sinon akufi 3 jours après tu vas livrer concert? Est-ce que so ezaki ndeko na yo makila nde o ba mituna olingo sala ngo? To so ezaki mama bota yo olingo sala ngo, to proche to mutu moko ya famille na yo proche moko ya olingo sala ngo te. Donc soko sala ngo se kotika kozana na considération te ni bolingo ya mwana na biso. Non seulement ça, c'est que yo pe mutu kozala auteur ya liwa na ye, parce que déjà babani ko traiter notre frère de d'occulte. Oui, tozo balobi ke ba musicien chrétien de toyebi et koma nango ba vie na bango ba koma bata bakisi
yango ba ayoko bomela biso mwana na biso et famille ana pasi na motema balobi bakoleka na ba page po basala ba émission contre ndeko na biso. Bandeko toyebi awa topesa atoli. Awa toya kolobelaka likambo te non bazoloba boye tozongisi bo non. À la fin tozangisa ate kopesa conseil parce que bomoni vie ezalaka nzela oyo moto asalaka olongwe na point de départ to mpe na esika moko songolo mpo okende quelque part et avant okóma bisika ozokende otambola na nzela e na nzela to mpe na trajet oyo ozotambola na nzela oyo ozotambola okutana na baréalité okutana na mbwa na nzela agangeli yo attitude na yo ezokonte okobeta libaku ya libaku mpenza ya libaku mpenza tomona bamabaku okata linzaka mpenza elongwe ko surtout so olata lipapa libaku mosusu mpe kokweyisa yo bato mpe bakozala wana baomona attitude na yo eza important makambo eza ebele oyo moto akutanaka nango na nzela ndeko na biso c'est une personne oyo aza public ayebani nakoprofite napesa conseil na bato balandaka biso tu au son de ma voix toza bato oyo toza entouré na misu ebele ndenge bible ezoloba ngo na Hébreu je crois na chapitre 12 toza environné na si nombre de témoins et il faut to éviter wana selon ndenge Hébreu ezoloba to se débarrasser na bamabe to bamasumu oyo esatachaka na biso si facilement babiloko oyo esatachaka na biso si facilement eza nini eza babiloko oyo ekozala ata mosu moke mais ekocréer badégâts déjà savoir ntango oza mutu ozoluka obima to mpe oza mutu oyo oyebani parce que eza na babiloko oyo ekotikaka jamais mutu inaperçu tel que koyemba surtout so oza na grâce neti ndeko na biso ana mongongo ya bien aza élégant lelo oyo mokili eyebi ye en fait il y a de ces talents là oyo so nzambe atie na vie ya moto en tout cas ata so lobo s'effacer bato baoyebokaka vous comprenez sikoyo lorsqu'on est une personne publique okovivre neti motu nyonso te okosama lokola motu nyonso te bomoni lisolo ezobetama soki ndeko na biso azali motu moko oyo toyebi na biso ye te tolinga mpe toya kolobela likambo te mais le fait ke ayebani yango bomoni sango etamboli mpe masolo ekomobetama na kombo na ye cela veut dire quoi nali naloba na motu moko aolanda na minute oyo mon frère tu dois faire très attention ma sœur tu dois faire très attention surtout yo oyo bato bayebi bato batiaka misu ezaka te soko oza star non le fait kaka ke bato bayebi yo tu dois faire très attention par rapport à vino ndenge ozomemelango plus grave soko yebani parce que na nzela na yo bato bakopambwama tout comme bato bakolakelama na nzela na yo bato bakobika tout comme bato bakobunga na nzela na yo bato bakozala beni tout comme bakozala mpe maudit na nzela na yo bato bakosepela tout comme bato bakoki mpe kolela nayebi te soki naose faire comprendre. Les amis, nous devons faire très attention. Surtout, il s'agit de basali tope mosali na nzambe. Nde place bablesse ezali. Tozoka ba scandale ebele na komba basali na nzambe et tozomona ba dégâts combien ezo causé na église corps du Christ. L'attitude des païens vis-à-vis de l'église. Bato o esengeli baya vers nous. Comment est-ce que bazozala réticent, bazozonga sima de ce qui fait que sali pona bango comme musika. Or, na nzela na biso nde bango il faut babika. Je sais pas si je me fais comprendre. En fait,
toza molai te me nalinga napesa conseil na mutu moko oyo aolanda voice oyo oyebani to mpe oluka koyebana to mpe grâce oyo nzambe atie kati na yo ntango eoganga oya mutu moko oyo bato bakoyeba yo ozala inaperci te yo moko ozalaka conscient oyebaka. C'est le moment ya koluka kobongisa lobi na yo Paul aoloba ce qui leur est arrivé ekomeli bango mpo eservi biso baexemple bomoni bamakambo ekomaka azongisi boye scandale bafingi balobi yindi tala kutu toyebi bafrère Mike Kalambai bafrère Matou Samuel bamoïse Mbiye bapaster Songolo Pakala oyo bakometa badega etika bango na badefo lelo eza baexemple oyo bato bazoya après bango fo baluka bazwa po bango bakwea na bambeba wana te nde conseil na opesa ndeko na nga olanda ngai lobi ta moso osalela nzambe lobi ta moso ozala une personne publique na domaine moko Songolo Pakala ezaka mpo kosalela nzambe te. Tu peux devenir demain okoma politicien lobi oui oza personne politique pardon public o bato mosu o bato bakoyeba ou encore bamambo eza ebele na vie ton attitude lolenge na yo ya kozala na bato il faut oveye nango caractère comportement action acte nyonso ya yo parce que tu n'es pas appelé ya revivre lokola mutu nyonso mpo na nzela na yo bato bakotelema na nzela na yo bato bakokweya. Non seulement ça bamakambo oyo ozosala nde mutu ekodetermine lobi na yo tout comme eomatisa yo tout comme ekokitisa yo bamakambo to mpe lisolo toobeta bandeko si la chose est vraie bon imaginez ce qu'on sort à frère Nabiso. C'est vrai, peut-être ça peut être la première fois ou encore scandale à Liboso, mais baloba les premières impressions restent. Hein? Suite yandeko, ya carrière naïe. Et tout ce que vous voulez ou encore vous connaissez. Et zande nini. Bandeko, webi maramusu na vie, c'est lango qui mutu makasite qui inquiété qui gros doté. Parce que réputation, on a l'obéla likambo réputation tant au bandi ba émission au sika. Basakanaka na réputation te réputation efungoli la bato ba porte réputation ekangela bato ba porte réputation tombola bato réputation kitisa bato réputation esekisa bato réputation elelisa bato réputation etombola réputation ebamba ouais nde conseil na ena pesa yo mon frère ma sœur veillez na etamboleli na yo na lolenge na yo. Vous voyez un peu. En fait, eza babiloko oyo ezo faire réfléchir. Oui, ezo faire réfléchir. En fait, nalingi pendana lo bebele te mais mama lobeza ezala kito pe eza ebele par rapport à likambo. Par rapport à bamituna batu ba mituna. Surtout biso to mema ngambo biso o batu ba yebi to yara des fois poto lobela ba mambo. Surtout biso batu bayebi to basel na nzambe. Parmi ba question batu batuni balobi mais soki abali après juste un mois ya liwa ya mwasi abane retromper nani mo wei to mwasi oyo abali. Voyez un peu. Tangu belle famille lobi ke aibise mwana bango longola zemi. OK. Le seka yeba yiki aoba aneta eka po sakana na. Voyez un peu. En fait babiloko wana nyonso eza bamituna na bamaloba o bato bazoloba mais nalobaki totia entre parenthèses na yamba libala tokozongela yango nsima. Et pour finir je dirais ceci. Bible ezoloba malédiction sans cause eza sans effet. Mais soki cause ezali soki cause ezali bandeko ba effet ezalaka nzamba sala elo te. Pourquoi? Parce que moto abukaka oyo alonaka. Soki famille wana bazolela na kombo ya frère na biso et que baza na raison et ozala na avantage ya ndeko te e eza kitoko te yango bomoni nauti kopesa conseil mpona koloba ke bandeko to veiller na balolenge na biso Paul aoloba vous êtes bozali mikanda vous êtes une lettre écrite hein
li na batu wa mokili. En fait, moklisu azalaka neti lettre o batu baotanga. Tango baotanga, il faut batanga Yesu. Vous voyez un peu. Nde yoso baotanga kati na yo, a vivifier bango, a vivonter bango, a pesa bango lumière moko boye, parce que c'est Christ. Les amis, tokeba na lolenge na biso, parce que en tout cas bamambo ezosala pasi, mais nalobaki toza molai te mpo na lelo tosuka awa. Et s'il y aura une suite par rapport à cette affaire ou encore cette histoire, surtout likambo ya libala kande na biso bino to confirmer te to zongelango parce qu'on n'a pas de preuves. Et si réellement le frère est marié ou encore le frère s'est marié, parce que c'est quand même une personne connue, ceux qui est salema qui attend en cachette, tout le monde mona ta photo, tout le monde mona ta photo bandeko, mais tout le monde photo te. Ça craint un peu. Bon, to lobi pete bato ba lobi bon ba kosi, mais néanmoins comme preuve ezate et to bomba ngonanu. Vraiment c'était ça pour aujourd'hui. To lobe l'actualité et peto pe satoli. Torozonga susu. Poto lobe la ba sujet misusu tozana vraiment ebelé pendant ces 2 semaines, j'étais très occupé. Et on va constater ba vidéo écoute chaque jour te ndenge to koma ekokota ba vidéo chaque jour, mais je vous promets à partir de la semaine tozo banda chaque jour ba vidéo bandozala dispo ya sika pona ko sepelisa bino. Surtout abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta ya sika, partagez, faites leur diffusion et ba émission oyo bozo sepela nango. De même, en tout cas, si vous partagez ça, vous pouvez misusu malamu mingi. Pona lelo bandeko to suka awa. Et nzamba pambola bino, asa bino bolamu ebele. Nalingi bino mingi, c'était la grande dame, Mère Dorcas. On se revoit prochainement. Merci beaucoup. De bonnes choses à vous. Zambena moya, olatike mo vanzina.